Avec ce démarrage de Méchac, Elia Méchac, le centre entré et le but de la République démocratique de Congo, les Léopards ont réussi. Ah oui, n'a souci à encourager les Léopards va gagner match contre sélection ya Tanzanie en vue ya qualification na 8e de finale ya 34e édition ya Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023. Ba chef coutumier ya quartier Ingana na commune ya Maluku, Sa Majesté Nkou mon fils Maïndombe apesi ba parcelle au bord ya fleuve Congo na ba joueur nyonso ya Léopard pe staff technique Mobimba fait kofa pe premier sportif congolais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la construction ya ba maison de campagne pe résidence. Biso ba chef coutumier ya ville province ya Kisasa tolobi boye na ba joueur na biso o bazobeta match biso ba kumu ya République démocratique du Congo Mobimba représenté na ngai chef coutumier na ville province ya Kisasa na commune de Maluku tozali ngai na chef ya Ingana au bord du fleuve tolingi topesa ba joueurs 24 joueurs na staff technique 19 mapang 40-40 au bord du fleuve encourager ba joueurs na biso na mati ya lobby ba beta ba gagner na telemi na pesa honorable mapangu ya ba joueur na pesa ye na mabele na ngai honorable pesa ba joueur mapangu ba beta mati oyo ba gagner yango ba ye na biso coup. Ba dossier parcellaire ezalaki remis na représentant ya ministre ya sport honorable Pacho Panda na présence ya directeur général ya société africaine des commerces fonciers et immobiliers Sakofin Bank ba chef coutumier ya ba bord ya fleuve Congo ba pesaki pe lisusu lopango moko ya 40 mètres sur 40 na Herman Amisi pour na slogan na ye oyo esali succès mikolo yo la surveillance du fleuve Congo. Merci. To pesi chance na match à Tanzanie na Léopard. Merci Mingi. Excellence Monsieur le ministre des Sports. Kabulo à Kabulo. Dans la geste ya Bankumu. Balobi na ba Léopard. Nos fauves, nos vaillants. Ba gagner Tanzanie. De l'écart 8e de finale. Bapesi ba joueur pour na mingi. Bana na biso mingi na bazabana bakana poto. Mais pour na mboka na bango. Bango ya Cameroun na bango baya kotonga na mboka na bango toko fa ba pesi d'hectare na ye ministère des sports et sur d'hectare na bango bona bango so batonga eza cité Léopard to monaka na tango ya kala président Mobutu apesaka ba joueur to ba gagnaka banda ko na salongo ti le pesa ngo ko cité tongama chanceur Ndemba capitaine Joa Bandeko boya kotonga Kakuchi eka tous les joueurs boya kotonga au bord du fleuve, parce que nous avons 250 000 $. Nous avons sali don geste à boyer, photo loué en haut. Et le monde va convoler nos sons, la Léopard va kende liboso. Cher chef, sincères félicitations. Au nom de tout le monde, moi je vous remercie. Au nom de Sakofi, je vous dis vraiment merci beaucoup. Kasi esengeli boye balisusu ke quartier oyo ezali baptisé quartier des Léopards dont plusieurs avenues ezali kolata désormais kombo ya ba joueur ya ba Léopard oyo bazali ko participer na Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Boende Zalaka. Hey, yo